Losako, bandeko, jambo yenu, bishi ba mamuni batatu, mbote na benu bampangi na beto, boye malamu na chaîne na bino, tolobela bolingo na bino. Ndeka na lobai na ba vidéo précédente, tozoke malembe. Tozo banda na la base, na la racine. Oye bana oza nani, ozo kende wapi, okoma nani, po oke sangana na nani. Toye bana biloko eza à la base. Yango toke malembe. Toke mwa spiritualité, toke mwa santé, tozongi kotoyo, donc malembe tokokoma. Mais yo so oza pressé, oye ba nini zoleka entre yo na mutu na motema. Naza na chaîne musu na sala kombo nango Mami Studio TV RDC. Kuna na sala ba sujet mo na français na lobela makambo ya mutu na motema makanisi neza nini est-ce kalinga ko ya solo dans na traitement ba sujet belé. Mais na sala ngo par hasard pour na mona batu baza penda intéressé te. Mais yo so muni yo za na intéressé kende o s'abonner. Okoti kuna na chaîne otali ba vidéo nyonso ya kala. Okuta ba question ya mituna ka ozwa biano na oka kuna. Donc ba vidéo ate se lekele ya 5 ans. Yo kotaka talaka sujet yo zoluka. Et ope so réponse. Mais pona awa tozoke malembe pokuna na muna ina kende nango trop vite. Awa nazongi no na la base, to banda no na racine, bongo to matati to koma na mutu. Lelo thème ni na elibino. Thème na elibino kando omoni yango na titre kuna oza spécial mais kasi oyebaka te. Koza spécial eza nini? Mutu nyonso nzambe asala na mokili atia eloko moko kati na yo. Eloko atia kati na yo nde komisaka yo spécial. Atia eloko moko kati na yo. Le musu yo batia ata mibale misatu mine. Musu batia moko kaka eza pe mabe te. Donc mutu nyonso aza na eloko nzambe atia kati na ye oyo ekomisaka ye spécial. Donc eza eloko moko yoka mutu osala yango bien. To eloko moko yo nde ozalaka nango bien. Na opesa bandakisa. Neti mutu mususu nzambe apesa yo don wana ya kokanga suki kitoko. Yo so okangi mutu suki fo bato balula mutu wana nzela. Yango kobenga ngo ke oza spécial. Pourquoi oza spécial? Po baza mibale te misatu te mine te yo kaka. Le musu boza 20 to 30 na quartier bokanga suki. Mais ya yo so okangi mutu nyonso fa lula. Ça veut dire koza spécial. Pour ce que quand ça pose spécial, il faut un millionnaire, il faut un abayuji, il faut un jeep, il faut un bayas, il faut un nini ango pour oza spécial. Non. Koza spécial et pesa mille mutunyonso. Mutunyonso asa spécial. Pour mutunyonso asa ni loko zambe achakati na ye. Neti nga na peso exemple pour nanga. Nzambe apesanga voix ya kitoko ata naza na mutu na loba mingi te mais nayebi ke voix nanga esala bato bien nayebi po bayebisa ngango. Donc apo nanga déjà za parmi biloko nzambe atia kati nanga na mimona spécial pona yango. Mutu mususu neti nga so na bakisa na baisi sourire po balobela nga pe yango. Nzambe atia kati nanga sourire nga so na sourire. Mutu fo salo mutema sai. Donc mutu amtaza ni loko nzamba atia kati na ye. Yo le musuku niza regard. Yo pe le musuku eza pe sourire pe. Po badora niza te kaka yo ndo za na kaka bato musuku baza na te. Le musuku yo pe nanga na toza na ba même biloko mo eza spécial mais ko mutu na degré nango. Na niveau nango. Mais biso nyonso esalaka même effet pa bato. Zomona.
donc komizwa pamba te komizwa loko eloko te mizwa eloko poza eloko wape ni eloko moi biso lelo biso todécouvre baspécialité oyo toza nango te mpo nani mpo tolingi kaka tokokana na kingani neti ngai na ovanda nangi nakomaka sila bisalu mpo na nini ese ngai na sila toza na biloko oyo nzambe atia biso ndenge moko ile mosusu batia ye don ajouera barole na ye bien na théâtre eske ngai naza na capacité wana non so na bino akopie eza lokola na kopie spécialité ya moninga eza plaja wana na nzambe mpe osepano te amwa neti omanke respect na eloko oyo atia mpa na yo oke kozwa ya moninga anafandaka nakokanaka na irsi mpe eshanga bon don oyo batia mpa na yo nani osalela yango fandaka bongani nakoka na belle vue kandi ebongo don oyo batia kati na yo nani akosalela yango donc eloko fo oyeba na vie kolinga ozala motu mosusu te ezala yo kaka mpo yo oza mpe na eloko na yo mpo oyeba ngo yango nasenga bino nayebi te so bolandaka nga de temps en temps nasenga bino motu fasa na temps ya méditation motu fasa na temps ya silence obimi neti na quartier oke mwa place mo eza mwa banzete mwa bafleur ofandi na yo wana ofandi nye oyokanuka makelele bandeke mwa batwitwi bainspiration mosusu eyela bongo neti ngai naza so navandi baplace ya bongo baproverbe mpona obimisa yo moko kamwa donc nga na parmi biloko mosusu nzambe atia kati na nga badon wana kosalisi kokoma kosala baproverbe kosala entre nzambe asala biso nde tolingi kosalela baspécialité oyo nzambe atia kati na biso te moto mosusu oza motu batia kati na olamba bien yo so olambi ka eloko moto nyonso donc aza donc wawu kaka yo so fo oluka otravaille eloko wana makasi so ifo okotela yango so classe okoteli yango classe okomi motu monene kana eloko wana nzambe atia kati na yango baloba na vie moto apesaka oyo aza nango so oza nango te eza ya yo te koluka to okoma sila koluka to okoma belle vue nazopesa bato wana mpo baza bato to bayebani mpo bato mingi mpe baluka bakoma bongo me abosani oyo batia kati na ye yo lemso oyo batia kati na oyo eza théâtre te oke kuna omona oeshue to okezwa problème oyo agrave kuna luka osalela eloko nzambe atia kati na oyo eza na bato mosusu towanda okola towanda omona baninga mosusu manzanza oka tosaleli batomate ubie miliki ye so azwi yango asali nango mwa voiture yo mo ezolekelo masali yango no ndenge nini mpo eza don na ye spécialité na ye nzambe atia kati na ye yango wana pourquoi pas ocontinue yango lemso okota classe okoma kosala mpe bavrai mituka vina ya solo mpo wana eza elembo ezolakisa deja ye moto oyo akoki mosika na don wana me biso wana tomona yango te tonegligeaka yango emsufu ofandaka nye ozosolana na nzambe ozolinga ozotuna nzambe lamusa spécialité oyo tia kati na nga nasalela yango mpo baspécialité oyo nzambe atiaka kati na biso yango nde babenga yango bamission de vie yango eloko nzambe atindi oyo na mokili mpo na yango oyebi spécialité oyo nzambe atia kati na oyo yango ni mission atindi oyo na mokili neti ngai boye nayebi ke bapesanga voi kitoko nakoki te nakota na seke sanki na utilisa voi wana ata nde naopesa bino kaka mwa baconseil boye na utilisa yango te nakufi na kaka bongo wana nzambe otuna nga ke napesaka voi kitoko napesaka sagesse pourquoi vosalelaka yango te ozomona donc eloko nzambe atia kati na yo nde mission de vie na yo yo fosalela yango mpo nzambe otuna don oyo natiaka kati na yo osalela yango nini opesa misala ketala nasala boyeboye mpo so okufi nzambe mo aza na filme na yo mpo nde aza bafilme ya biso kokasa te obatamaka
nyonso ozosala azofilme yo kobanga no te mokolo wana aolakisa bafilme no nyonso na biloko oyo osala na kobatama aolakisa yo yango na mokili osala eloko bato nyonso baomona na miso oyo akobatama esuka mabe kaka kobatama na loba eza makambo ya libala papa na mama na butu wana ezelo mosusu me makambo ozosalaki yo nanu bala te okenda so wapi na kobatama na hotel kingani fulani yo okasa ozobatama obatami te nzambe azofilme yo ye apare ne foto efilmaka nango ya nyonso ezwaka po te nango nga lelo naye koexorte yo yeba eloko nzambe atya kati na yo soki mpe eza regard soki mpe eza sourire utilize sourire wana nesi ngai naza so navandi ngamo nazosenga mpa nzambe na nzambe loko opesanga sourire ya kitoko ndenge nakutaka na motu molai mosu azobela to aza na basusi nga na opesi sourire na nga esala quelque chose na bomoi na ye epesa ye vie par exemple nanga te na utilize yango mpona séduire non wana eza nzambe atindi mpona bongo te nga naloba yango nzambe epesa motu ata guérison le mosu moto wana azobela sourire na nga epesa ye neti guérison neti nga nde nasala na milieu hôpital prière na nga mpe nde ezala wana biso na mokutani ata na patient mo boye sourire na nga epesa ata mwa ya espoir peut-être na opération mofu baopere ye esali mwa quelque chose na vie na ye kwa ozomona fo prière nde bongo yo koprie teke nzambe loko opesanga sourire ya kitoko ngafu na séduire chef wana non wana nzambe asepela no te apesi opi yango mpona bongo te donc moto aza na aza spécial yo nde luka oyeba spécialité oyo nzambe atya kati no eza nini mosusu akozala nango ebele mosusu mpe akozala nango ebele te nzambe moka ayebi pourkui akotya bato mosusu ebele te neti ngai nayebi batyelanga ebele nasalelaka nayebi mpeke nyonso no nasaleli te me na ndambo ngamo na comprendre mpe na se révéler na baméditation na nga nayebi oyo nzambe atyango mpona ntina fu nasalela yango omoni nzambe aza na bastratégie na ye nga apesanga sagesse apesanga voix kitoko me atyanga so timidité mpo nga naza moto ya timide naloba mingi te me nayebi ke nzambe atyaka yango mpona nga mpona travaille siko timidité wana ozomona nga so nakomprenaki yango nabi nzambe atyango matienga mpe timide seke eza mpona travaille nalongola yango yango moni nga nakoma kosala bémission na travaille sur timidité na nga na bando loba devant bato mpo eza facile te so oza timide yango bato mosusu bakenda kosala confusion azokanisa bi ngam naza timide boke eloba na yaki nzambe apesanga don ya koloba devant bato me kasi apesi yo nde challenge mpo nzambe atyaka motu na bachallenge atyeli na challenge mpo atala ndenge okoevolue mpo atinda biso na mokili mpo toevolue teyebika mpo ozonga nsima bi bon napesi don oyo me nalongoli eloko moko mpo ye siko atravaille makasi biso tema tolinga vie facile tolinga makambo nyonso eza facile yango totolekaka kote ya baspécialité na biso yango napesi yo devoir na pokwa lelo luka oyeba spécialité na yo eza nini eske eza kolamba eske eza kosukola bilamba eske eza rapidité mpo moto mosusu spécialité na eza ye makambo nyonso asalaka aza rapide mpo yo omona ngo neti eza eloko te me eza eloko ya monene surtout na bamboka biso toza soza rapide oganye vino facile donc soki nzambe atie eloko kati na luka otravaille yango omema yango su likolo omatisa yango su mosika yango nde moto opesa vie eloko mosusu te so nzambe atia rapidité kati na oluka misala osalaka
bamisala oyo esengaka rapidité wana yo kende kosala yango ntango bamonaki moto aza rapide basepela no makasi bandomatisa oyo nzambe mpe sikoyo akotya liboko mpo ayebi ke ye moto atya eloko wana kati na yo mais soki ozopase kaka kote ya biloko batyela oyo olingi kaka okopie olingi kaka nga nazala kaka Barcelone nga nazala kaka Ilustar wana okende otape vino ya kote yango nayaki nayebi so lelo yo mpo oza spécial luka nde spécialité oyo nzambe adeposa kati na oyo ozoyeba te mpo ozaka na kati ya distraction yo ozaka na kati ya kolandaka bato te yo oza na kati kaka koluka ya koshina oza na kati kaka koluka ya koyiba okoyeba spécialité no ndenge nini mpo koyiba wana eza vi te eza eloko ezopesa nzambe lokumu te pourkui osalela yango yo moto oza na baspécialité bandeko na nga toza juge ebela baspécialité nzambe atya na kati na oyo ozoki koyiba bongo bo nzambe otuna o ezaka nde baloba na bible bapesa passage en kutu na bosani nde bapesa mutu na mutu eza baloba nini bapesa mutu na mutu babiloko bayaka otuna bato na suka yo yayo osalaki nini omultipliaki to osalaki eloko te nde mpe nzambe otunaka biso nzambe atya kati na yo baspécialité to spécialité moko mpo mutu mosusu akozala nango eza moko kaka me ya motuya eske biloko kasi na mokili oyo bato bainventa biloko ezaka bato batanga non mutu mosusu kutu ayebi ata mambo ekole te me ainvente eloko ya monene eningisa mpe mokili esifika yo oyeba nini nzambe adeposa kati na yo osalela yango mpo yango nde omema succès vi na yo succès vi ya moto ezalaka na eloko nzambe adeposa kati na yo na eloko mosusu te so ozoforce eloko eza ya yo te olingi otriche ya motu oke mosika te osuka na nzela luka oyo nzambe atya kati na yo ekozala n'importe quoi sourire regard tendresse partage ekozala n'importe quoi nzambe atya kaka motu mosusu ye aposani kokaba kaka so aza na eloko fo akaba kaka eza nzambe atya yango kati na yo yo moto abongo fo oluka otravaille eloko wana ememi mosika lokumu kosala so baorphelina kokabela bato ya biloko badon makasi ozosala yango nzambe mpe aotyela loboko me yo so olingi kaka otriche moto ngafu nakomaka asili ya bisalo ngafu nasaka lokwa ye non wana otape à côté ya vie na otape à côté ya mission ya vie na mission ya vie na eza eloko nzambe adeposa kati na yo devoir napesi bino lelo moto amutu aluka nini nzambe adeposa kati na ye mosusu ekozala 10 15 20 mosusu ekozala moko kaka to mibale to misato yo mo osala examen de conscience nde kaka bakisala méditation tuna nzambe alamusa biloko atya kati na ole mosusu elala nango yo oyeba te alamusa elo yango donc lelo nayaki mpona loba eloko ya mwa eloko wana kobosana te kopartage kosabone kolike vraiment boya ebele basujet ebele oyo todeveloppe na chaîne oyo nazolinga vraiment to récupérer bato ebele na Congo na biso bato ebele babungi nzela bato ebele bakoma kosala tout et n'importe quoi ezosepelisa nzambe te yango tokoma mpe baéchec na mokili oyo tozongela mwa biloko ya mike oyo nga aloba na bino na chaîne oyo ekosunga biso makasi ekopesa changement na mboka na biso mpo biso tokasa changement ifoka tozwa minduki tobunda changement ezozala na biloko ya mike oyo mpe toolobaka bato mosusu mpe bazoloba gauche à droite yo ozwa kaka moke wana tya na application
bomona mboka ekochange nango, mentalité ekochange. Na place oyo oluka oyibaka, oshinaka, osala luka spécialité nzambe atia kati na yo, salela yango ekopesa yo nyonso ozoluka. Ozala na mentalité kaka nalinga mibali 4 5 6 mpona china mpona zwa mbunga olia. Non, nzambe alinga mpe moto alingi facilité bongo te. Yango na biso nzambe azotia badon kati na yo, atie yo na bachallenge. Eboyo kasi nzambe wana alingi moto alingi facilité? Non. So nzambe alingi moto alingi facilité nde ye moko atiela yo bachallenge te. Tala neti nga mongongo ya kitoko, sagesse ebele, me babakiselinga timidité likolo nango. Eza mpona sala effort nalongwa na timidité wana. Donc yo mpo oza na eloko nzambe atia kati na yo, sikoyo yo challenge oyo atia yango yo ozobanga, olingi koaffronte te mpo osalela spécialité oyo batiela yo. Affronte yango. Tanga nazo affronte. Même malgré non nakomi mpenza te, mais nabandi nazosala effort quand même. Mpo nga vomeza nga mpona loba boye defa bato. Faut vraiment nayebi te namela soki nini. Ok, nga mpe nanga moto abimelela te. Bimelela mwanza. Nazoka effort naturel, natie sur place, nasengi ye mo nzambe apesanga courage yango. Apesinga courage. Azopesanga mpe inspiration. Loba boye, sala boye. Ozomona. Yo mpe découvrir spécialité nzambe atia kati na yo. Nangi kutuna mono tiango ata na commentaire ke na découvrir nga yango eza 4 5 6 tala yango eza boye, eza boye, eza boye. Nazoka mpe moto peut-être ozala na don moko boye, okoya mpe nasala pub, problème te. Nga mpe nanga nasunga bato basala effort. Mais toyeba mpe ke so oza na eloko ya motuya osalaka bombana na mpo mokilo balingi moto surtout bino boyebi kaso bayebi kaka yo inventa tosala bakomoluka baleka ombeka na yango obombana na yo nano. Mais eza esengo mingi so eza na bilo mwa simple oleki na yo. Oui, naotya email na nga wana na WhatsApp na nga okokomela nga. En tout cas nga nazotala bino so boza sujet mo bolinga tolobela mpe nga naza na nga partante tolobeli mpo eza mpona mboka biso tozolinga mboka na biso ebonga, bamentalité na biso echange, batika koseka biso, batika kofinga biso, bakanisaka biso ka tozalaka miyibi, toza ta na eloko moko te na mitu, nzoka lokuta bakosaka oza na eloko yo moko luka oyeba eloko yango. Mpo nzambe atiela motu nyonso aza na mokilo eloko. Moto akoso te ke yo batia te mpo yo oza bapauvre to mpo epa na bino boliaka te peut-être chaque jour te nde yango boza na eloko te. Lokuta au contraire kutu bato abongo nde nzambe apesa bango bador makasi. Luka yo ndo oyeba eza nini mpa na yo. Luka osalela yango yango nde opesa ovi eloko mosusu te. Bakoso te ke 5 mibali moto opesa ovi lokuta. Bakoso te ke mpo ozolanda motu kingani na don oyo nzambe apesa ye ke yo ozongo kopie nde opesa ovi lokuta. Oyo kopesa ovi ezaka o nzambe atia kati na yo. Luka odécouvrir yango na kanso okinga malamu. Partage vidéo pour esunga bato bakomprena te ke aza spécial. Partage massivement bato nyonso badécouvrir spécialité na bango esunga ye na vie epesa mission de vie na ye epesa epe vie kaka na kati wana. Na remercie bino nde boyoki nga nde tokutani bala nsima bayo.